Bonjour, bonsoir, bana Nzambe, ezanga lisusu mwana musana papa Nzambe. Et ozali vidéo ya 4e vidéo na osa pona mukona lelo. Vidéo lelo ona osala siko ezali pona kosola na bino bandeko na ngai. Ba ono surtout botalaka ba vidéo na ngai. Tiki Nzambe na Israël abatela bino apambola bino. Nzambe asa bino bolamu. Na marche autour tambanga na bino ensemble. Nde bo permettre nga na kota na bandako na bino, nde bo permettre ngai na kota na ba vie na bino, na kati ba voiture na bino, na ba chambre na bino, na ba salon na bino, na bandako na bino, partout bolanda ngai. Tiki Nzambe na Israël abatela moko na moko. Message ezali pona moto nyonso tu o suskuba na kati babenga ngoni mongo pe makasi ba ono tu bo s'abonner voilà na français ba ono tu bo s'abonner na kati na chaîne oyo Nzambe mona bino abatela bino pambola bino yo ndeko mwasi mobali pe mwana pe yaya pe na bibana ebele balandaka ngai o sengaki Nzambe na 2021 apesaki yo te kosilikela Nzambe te o lukaki epai na Nzambe na 2021 ozwaki yango te kosilikela Nzambe te vana na sena makone pe kozala découragé te parce que là tosenga Nzambe tosenga ka sala mais Nzambe asala makambo na tana ye Nzambe asala makambo na moma na ye ko kanisa mabete pona Nzambe. Message ezali pona moto nyonso to aza abonné pona chaîne oyo pe na oyo ko s'abonnaka na futur message eza pona bino nyonso to bozwa mitema na bino bopesa pa Nzambe botia Nzambe avana na sanka mitema na bino ko kansete neto no bondelaki Nzambe Nzambe ayokelaki nga répondaki nga te Nzambe asalaka likambo na tana ye ezali ba prière monsieur to bondelaka Nzambe sur les champs Nzambe répondre pas ça likambo wana mais ezali makambo sur to senga Nzambe e komema ba ndeme ba temps ebele e bosilikela Nzambe wana te a papa na bino Nzambe wana lingi bino mingi bona nina moto nyonso tu Nzambe na lola fungola bino mateo na molimo po banda koyoka ye Nzambe na lola fungola bino misu na molimo po banda komona le Nzambe atsaki matoi yakati poto yoka na physique poto yoka pe na makambo na molimo le Nzambe apesa biso misu yakati poto mona na physique eza pe poto mona tina kati na molimo yango apesa misu pona kotala pona komona Nzambe na lola sa bino bolamu ba o baza na kati maladi bozali kobela Nzambe na Israël guérir bino Nzambe guérir moko na moko tela Nzambe wana place yo kokite tela Nzambe wana Bible bina biso place bi makashi na biso maela biso suka ka Saint Esprit merci ya Nzambe bandaka wana pesa Nzambe confiance zala na eta monoso bisika nyonso Nzambe apambola bino ba o baza na posa finance Nzambe apesa bino mbongo ba o baza na posa kimia spirituelle délivrance spirituelle délivrance physique Nzambe délivrer bino spirituellement physiquement ba o baza na posa ke Nzambe apambola bango pona kobota pona bana Nzambe abotisa bino Nzambe apesa bino bana pamba te mutapesaka bana ba o baza na posa ba mariage Nzambe apesa bino mibali o bino bosengaki pe ya malamu pona bino ba o baza na posa mariage Nzambe apesa bino basi o bino bosenge pa Nzambe ba associer Nzambe na ba problème na bino nyonso tu bandeko basi ba associer Nzambe na ba problème nyonso tu bandeko mibali Nzambe asala bino bolamu ba o baza na posa ya musala Nzambe apesa bino misala ba o baza na ba posa ya voyage Nzambe apesa bino voyage ba o baza na posa ya ba possibilité quelconque Nzambe accordé bino yango asala bino grâce na kombo na Yesu Masia prière oyo elata nzoto na moko kolanda video oyo prière oyo esalema miracle Nzambe na lola la bondeli pona bana na yo mutu nyonso to asabone na kati na chaîne o Seigneur Nzambe message oyo pesa nga na pesa na bana na yo Nzambe bandimeli yango Seigneur Nzambe sala bango bolamu Nzambe loba oyo kotika libana libela mutu nyonso eza n'importe quel jour ane ya kotalaka video o Nzambe problème nyonso kozala ngo Seigneur Nzambe na ngai Nzambe akutana loboko na yo Nzambe guérir ye ba o wana posa guérir Nzambe guérir bango ba o bana posa mapambo Nzambe sala pesa bango mapambo na po tozali tata malamu netola masanjura mano Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob salela bana na bolamu po tozali tata malamu Alléluia Nzambe na kembo Nzambe na basakoli kimia na mabota na bino kimia na ba santé na bino na ba projet na bino bo prospérer spirituellement physiquement
nzambe apesa bino mapamboli ya molimo pamba te mapamboli ya molimo eleki mingi ya nzoto e nzambe apesa bino mpe mapamboli ya nzoto parce que tovanda na kati na nzoto na planète terre toza na posa ya matériel nzambe apesa bino baposa bamateriel boza nango na bamisala na bino botia nzambe liboso na bavi na bino botia nzambe liboso e botika nzambe akombio bino botambola bino moko te bana nzambe baprière na bino bosenga bavi na bino botia nzambe apambola aprotéger adirige bino po taza tata malamu ozalaki message mpona babomene nyonso te basi baabona na chaîne oyo mpona babone oyo mpe bakosabonaka bopartage bamessage nyonso te na partage na bino baoyo babi bamessage oyo te tozala baegoïste te na molimo topartage mpa bandeko nyonso tu mpo ete mokolo na suka tosepela biso nyonso tokuta na mboka na lola tobanga nzambe koleka nyonso tolinga nzambe koleka nyonso tu na kombo na yesu kristo masiya nzambe na israel netolama kumisama nzambe na basakoli netolama kumisama nzambe na nkembo merci Dieu le Père Dieu le fidèle du Saint-Esprit, que ton nom soit loué, soit béni. Bana nzambe, bobo sanate, nzamba lingi bino koleka biloko nyonso to. Pamba tazali tata na bino, asapi tata na ngai. Nzamba kela biso na image na ye, alingi biso koleka nyonso to. Merci Dieu le Père, Dieu le fidèle du Saint-Esprit. Bolamu na bomona bana na yo efulukama etonisama libela na libela nzambe bonane na bino nyonso tu bonane boyebake nzambe alingi moko na bino koleka nyonso tu pamba tazali papa na biso azali papa na yo mbateli mosuni na yo. Bye, merci Saint-Esprit, bye. Molimo santo ava na bino pa visiter bino. Molimo santo visiter mutu moko na moko otala ba video na ngai. Ba video ono tozali kokabana nga Saint-Esprit visiter bana na yo. Nzambe na pesi merci infiniment. Père éternel zala nyonso pona mwana moko na sena mo pe pona ngai. Biso ba o papa na lola tozangi place kokima sene tokima na se ya trône. C'est que tu trônes na nzambe na lola place yo bomba ka puissance na nzambe batela bana nyonso tu na sena moyo place bazwami na kombo na Yesu Kristo masiya nzambe na Israël que ton nom soit béni amen. Bye bonne année na bino vidéo on a salongo lisusu le 1er janvier 2022. Alléluia Seigneur, alléluia Père éternel. Bye.